Nazane sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo na maimanso makolekana esegeli ete ba Congo mani biso banso to fungola miso na likambo litali ekolo wa biso kasi to fungola yango pe malamu to likate ete motonosa koya pe na biso pona kosenga mawa surtout bato ya poso mendele boye ba ete bali koya pona biso te bandeko na koyebisa bilo ya bosolo bali koya pona kotokolo minere na biso mawa ya bango ezalaka te po ba sauver nation na biso mawa ya bango ezalaka te ete po biso tozo indépendance mawa na bango ezalaka po mutu na mutu amoni ete ngonga oyo esengeli ngai pe na puiser na kende kolia ne toko yango bali komona bango bazali koya ngai soki ezalaka likampeze etali ngai na CPI wana ebongi tolongwa na ndibite ke na CPI wana na epoka Mobutu tozaka na CPI Mobutu alingaka babiloko wana te po banda kotala pamba te ayebi ete batu oyo bango moko pe bakotaka te on dirait biloko la bango basalaka nde biso bayindo po bamoni biso lokola banyama na bango oke biso ne batu okosala bango po bango bazala lelo CPI ekangi batu boni ya poso mendele lelo CPI ekangi boni ekangaka bobele biso peto longa kama makambo lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba longa bango est-ce que ba futa ba yebise ke na mboka na moko ke komi futa cela veut dire kende yiba mboka no moko kende me biso totiki okaka na liberté allez-y comprendre justice nini wana yango bomoni ata ko boyei ya procureur ya CPI katikati na mboka na biso pona ngai elobeli ngai eloko te pona sena moni bango bazali bato la lokuta na moni bango ndenge ni basenzaka yepa moni kaka ke gravité ezali amoni kaka lolenge ni Kongo yali na pasi tikanga pela ke lokolia toyo kaena no lolenge nini alobaki. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people, tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. The girls and the women of Afghanistan. Les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here. Je suis là. To follow up with President Tshisekedi. Pour poursuivre avec le président Tshisekedi. To have members of meetings with the government. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, Son Excellence Madame Keita. And also to engage with civil society and victims.
et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Ya solo ete bako condamné, ya solo ete bako loba kasi ngai nazali koyebisa na bilo ete tolala mpongi te po boyoki bato oyo, bolala mpongi te po boyoki ba discours oyo, bolala mpongi te totelema nde to venger patrimoine na biso, totelema to venger bandeko na biso, bato oyo bazali bato na lokuta baye koyiba ndenga ye ayebi ketanga kozonga bakopesa ye misolo po ya li faiblesse na biso. Ndeko vigilance nazali kosenga, vigilance nazali kosenga, vigilance nazali kosenga na bayi kongomani ntango ezali mabe na banze ete bilo so boyoki lolenge nini bato bako yiba yiba boko mona bato armé bakomi kokoto koyiba bazali ko cibler bisika bazali koyiba makambo o bazali kosalama ezali malamu te na banze ete mikolo mileki esalamaki bongo la sir na bon marché na longe bar ya moto pa yebani makasi makasi kombo ya liko kimangai na banze ete bakole si je me trompe pas nani Martin Bakole, ok. Na longe bar na ye, bakotelaki bakole, na moni ete bomonaki nini salamaki. Lobi moleki, na moi makasi, na ngonga soki na budget ba 21h quelque chose. Na commune ya Lemba bayaki po babuka la SK. Lokola SK bato ba repoussaki bango, bayi mapingo bazalaka kuna, alors bakoti la pharmacie moko ya monene eza na ngambo ya RTL, babeti babomi policier, babeti babomi moto ya moto, bayibi saki ya mbongo mibale. Bande kolanga itango ezali kosala na criminalité bongo na se ya moi, makambo oto yebaki ona mboka te, ça veut dire mboka ya malamu te. Tolo baki bato ba kosala makambo ya kaka ba Rwanda te, yali bongo bayiba mboka la biso bana mboka. Basimbi mandoki ça veut dire bazali ba soda. Yali bongo ba soda na biso, nde bazali koyiba tope ezali banani mais bato basima ndoki to yebaka ezali basoda soki ezali ba farde c'était ce que vous avez ba policier tala baninga bako kufa na este bango musala bazu ya koyiba awa donc bazali ko cibler elekaki na chopo pe baninga ki ba cibler oncle bayiba ye moto na ye ya 3 pine pe bakote na bango bayaki kopesa ye masanga moko boye ya kwiti oyo ya kolangusa ye kasi lokola bato bazaki libanda ebele peza te bebiso tolalaka pe noki te nde ye pe ayaki bongo ako expliquer bato wala bamoni bongo bakimi na mituka na bango. Allez-y comprendre que insécurité ya lolenge boye bayi ba police bayi mapinga bango moko bakoti na vol armé bolobaka vol mais armé tala ndenge bakomi koyiba biso na mendoki na maboko pona kosala biso mabe. Est-ce que eyali malamu kobomo batu bongo po boyiba biloko bya bango? Est-ce que ezali malamu? Ezali bongo malamu te. Yango ni ezali kolakisa ete mboki yali malamu te. Kasi tozwi bilili moko o ezali kopesa pasi pe na République démocratique du Congo. Yango naza kosenga bilo vigilance. Pamba te bande kolanga bino moko botal. Eza vraiment mawa pe pasi. Tshisekedi lelo alingaki azala déjà moto ya kodaye. Ba tenter koboma ye, ba rater directement balancer et pas motard na ye. Motard na ye azui mbala moko coup. Directement à quoi sur place à Kofi. Bozo mona ye wana alali na se cortège mobimbe telemi bazo tala ye à Kofi déjà autrement ya kosa les alagité. OK. Président quoi? Bandeko boyoki commentaire ezali kosimba te na mboka pamba te Vital Kamerhe akomi nyama solo ya bandeko la biso IDPS nazali kotuna bandeko la biso ya IDPS nini peze eza na kati ya mituna bino nini ezali na kati ya mituna bino bota la parti wana ndenge eza na désordre nango tozongisi kabuya mokonzi ya mboka apesi IDPS baposte nyonso clé ya commandement. Il faut vous poser des questions. Vous faites une poste, et venez pour créer une association.
Il faut créer ma fondation au lieu de faire l'essentiel. Nous qui sert piloter, basi va rendre mauvais service na mokonzamboka. Ba mususu basa compromettre batu banituka. Bosinga kabuya kokozado ya mutuka. Na kolongo na kabuya bozongisa batu mususu pe hido. Na biso basa hido pesa. Nani a rendre chef de l'État mauvais service? Ma caméraman bosuma biso. Alobi kabuya na biso basa hido pesa. Nani o ba rendre chef de l'État mauvais service? S'il vous plaît, tole bangote. La kisa tenabo a senti que yembe mutumabe. On a expliqué deux choses na pesi micro. Na biso basa hido pesa. Na peuple congolais, na force du progrès, na jeunesse congolaise. Nani o ba rendre mauvais service c'est pas un chef de l'État. C'est que Kabi Azali infiltré Mouna. Kabi Azali complice à Makamu ya Corneille na. Alobi Kabi Azali complice à Makamu ya Corneille na. Yekasiko. Parti oyo ezali parti ya bazoba. Parti oyo ezali parti ya bandoki. Parti oyo ezali parti ekoexistaka te mokolo Congo la biso ekozala ya sika. Pamba te baza ba semer de trouble. Kaka bango moko bayaki ayo nani oboya Kamere, kaka bango moko bayaki ayo nani oboya Kagame, kaka bango moko bakomisa Kabila moto monene uteki na mnoka Kabuya tali amonite aponi kaka oyo. Cela veut dire Kabila moto malamu po apesi pouvoir na maboko na biso. Aujourd'hui, biso ta tozolo bake Kabila za moto malamu te, tokoyi kopesa ba bekite, o mona mboka Félix Antoine Tshilo bagila ko bikisa ye na hôpital pe ko sekuisa ye, o lelo ezoyela bango ndongo, tala makambo mayike oyo koyi ko salama. Tala pelo lengi ya makambo ezali ko salama kaka wapi na parti wana. O balobaki base lobi retirer signature. Tala lelo bazango esika basuki. Bande kolanga peuple congolais. Bolongo la kati ya division ya ba haine inutile. Bozali koyeba mabe place nini uti. Alors lelo biso ba congolais to bito sanga liboke moko poto repousser nanga. Nanga a koki kokota na Congo te Rwanda kokota te mais pas avec ces sanctions fantaisisme. Ba sanction o nga ezolo belange le côté franchement la motema na ngai ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe faut que muto pe bakoka lumumba ezali ba ko yande ko longo biso pona ko lia biloko la biso ba sanctionner bango te ba ko sanctionner ka pe bango te po ezali ba français ba ko sanctionner ba tula bango te équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngana kunya dola ngai nzambe apambola bila pesa bilo misolo po ete bo sunga biso. Gauthier Boulaye, que Dieu vous bénisse. Moninga Ejika aime le number 1 au sein de la presse congolaise na France. Maman Célestine, papa Michael. Botele, maman ya moto mojali mozima mite. Toze sur la terre kola la terre. Notre pays, danger, infiltration, tina minuta on a bana ko ibisabile bele bandima kiti. Lelo o ebilo moko bomoni. Lelo o ebilo moko boyoki. Bomoni danger place tozo ke lango. Alors biso tokotika la kondimate musée. Na bane ko ibisabile attention la deuxième musée. Attention na makambo oyo parce que batoyo oyo Félix asa na bango ba deal baza prêt à tout. Tango ba komona ete bo konzila bango za bafoué ba kosala makambo nyonso. Lelo bolobi Kabila zandoki. Bino bolobaki Kabila mutu malamu. Bolobaki Kabila pesa ki Kabuya CG. Yo lobaki lelo Kabila ko mutu babe bomoni siko mabe na ye. Tango biso tozolo bezalaki te po tozo ina Félix. To bande ko pesa mosako tel que nzamba zo lakisa. To bande ko pesa mosako tel que zali. Lelo to komi wapi. Bolamu ezali wapi. Pourquoi? Bozalaki la précipitation de loko ya binote. Bozalaki trop certain que lobby ou après demain nzamba ko pesa bino, ako récompenser bino. Ndeko langa bozu ya muninga mususu sala kabilo mitema pasi te. Ezali le te o ezali côté ya tout congolais. Na mitema na bilo mabe bozaka lango ya jalousie, haine, calomnie ba faux témoignage. Soki nzamba tsheli bino leader moko lebo simba ye maboko bo pese maboko bino so bokomi ko yina ye ko tongo ye, bokomi ko linga bo sala ye mabe, bokomi ko wela na guerre ya leadership yango ezo boma Congo. Soki ba tsheli ndeko na soutenir ye. Akende liboso ko récompenser bino. C'est quand vous croyez que ceux qui Martin Fayulu m'a dit la président. Mais tous ceux connaître Makambo. Mais batu bazo yi babiso ba minéré. Mais batu bazo repousser biso bazo boya développement na biso. Mais batu bazo ya kokoko sa biso. Merci la bande ko langai. Tout à l'heure on ndenge ezaki na Vienne na Autriche.
Honte à toi, Macron. Comment tu peux vraiment te lier au Rwanda pour faire tes sales besognes? Oui, nous savons que le Rwanda, c'est lui qui fait le sale boulot à votre place. Vous êtes derrière. Et lui tue au Congo. Il a exterminé un peuple. Il est en train d'exterminer un peuple, faut le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Nous avons un problème avec Kagame. Nous n'avons pas un problème avec le peuple rwandais, mais nous avons un problème avec Kagame. Parce que Kagame, il est en train de unterdrücken sein Volk. Kagame, der macht Unterdrückung. Der unterdrückt sein Volk. Und der tut die ganze Land von Ostkongo exterminieren, ausrotten. Das müssen wir laut sagen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern von Rwanda helfen. Die können nicht reden. Wenn sie einfach nur auch in den Medien irgendetwas sagt, werden sie umgebracht. Das ist die Problematik. Und das ist die Wahrheit. Und wir stehen auf. Wir haben keine Angst. Wir wollen keine Angst mehr haben vor niemandem. Weil alle wollen den Kongo. Alle wollen den Kongo ausbeuten und ausrotten. Und wir müssen jetzt sagen, es ist genug. Nein, wir wollen das nicht mehr. Totele mitolemi. Batung tumususu ako bangisa bisote. Lelo ifo totele ma. Po eza mabele. Soki totele mi pona mabele te. To mabele ki. Eza ni kambo ya Félix te. To ya soki nani te. To soki ya Kagame te. Soki ya nani Kabila te. C'est pas le problème. Toza awa te pona ma politicien. Mais toza awa pona ni kambo ya mabele. Parce que soki peuple est limité. Mabele gokende. Je vous le dis. Si le peuple ne se lève pas, et Dieu ne peut agir qu'avec un peuple debout. Dieu ne peut pas agir tout seul. Dieu a besoin d'un peuple debout. Gott braucht ein Volk, das aufsteht. Und hier alle Freunde von Kongo, macht mit. Weil das ist eigentlich unfair. Das ist unerhörbar. Das können wir nicht mehr. Das ist das größte Genozid nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das größte Genozid, das passiert. Das ist in Kongo. Und wir schauen zu und wir machen die Augen zu. Und Frankreich hier, die machen mit. Die machen mit. Die sind Mittäter. Honte à toi la France. Honte à toi la France. Honte à toi la France. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macron complice. On en a marre. On en a marre. Genug ist genug. Meine Freunde, wirklich vergessen wir das nicht. Niemals vergessen. Was heute passiert, vielleicht glaubt ihr, wir sind nicht viele Leute, aber es ist schon viel. Es ist schon viel. Und es ist nur ein Beginn. Meine Freunde, wir stehen zusammen. On est ensemble. Nous sommes dans cette guerre. Nous sommes en guerre. Qu'on ne vous raconte pas des conneries. On est en guerre. Et on est en guerre contre le monde entier. Parce qu'il n'y a personne. Ne pensez pas que les Russes, qui que ce soit, va venir aider le Congo. Non. C'est le peuple congolais. Et déjà, dans les prophéties, il est dit, c'est le peuple qui libérera le pays. C'est le peuple. C'est Papa Simon qui demande au Baki. Mais Dieu l'a dit également. Il y a eu plusieurs prophéties qui sont sorties. Le peuple congolais debout. Bandeko to telema, to bangali susute, to telema et to dénoncer. Vous savez, moi je n'ai pas d'armes. Ich habe keine Waffen. Meine einzige Waffe ist mein Mund. Und ich werde niemals schweigen. Immer den Mund offen halten. Oui, je me tairai pas. Je parlerai pour la cause du Congo. Je me tairai jamais. Parce qu'assez c'est assez. Et coquille. Et neuf, c'est neuf. Et il est temps de se lever. Et vous aussi, vous avez une bouche. Ihr auch habt einen Mund. Und mit diesem Mund könnt ihr etwas bewegen. Mit dem Mund, das ist unsere Waffe. Unsere Waffe sind nicht der Fusil und was weiß ich und Gewehr. Unsere Waffe ist, damit wir niemals mehr sagen, wir schweigen, sondern wir stehen auf. Wir erzählen das den Freunden. Wir erzählen das in der Arbeit, in der Schule, egal wo ihr seid. Wir müssen laut werden, weil genug ist genug. Kongo Ingetaka, Dieu bénisse la RDC. Nzamba Pambola RDC. Nzamba Pambola RDC. Ingeta. Merklo, habe ich zu viel versprochen. Merklo ist eine Energiebündel, eine Kongolesin aus Herzen. Angola in der Haus. Über 30 Jahre Krieg reicht es. Wir marschieren für den Kongo. Wir sind mit den Opfern, Frieden haben. Freiheit für Kongo! Freiheit für Kongo! Freiheit für Kongo! Freiheit für Kongo! Stopp dem Völkermord! Stopp dem Völkermord! Stopp dem Völkermord! Stopp dem Völkermord! Freiheit für Kongo! Freiheit für Kongo! Freiheit für Kongo! Freiheit für Kongo! Stopp dem Genozid! Stopp
Äthiopien, Somalia, Senegambia, Senegal, Sudan, Haiti, Tchad, Burkina Faso, Libyen. Ich grüße meine antizionistischen Jüdinnen und Juden. Ich grüße meine palästinensischen Brüder und Schwestern. Biso après tozali ko sensibiliser kila metinde talo take tumakane ko tobokela lokoni fa pekato pasteur Willy tozala besoin na bala bitike ba kolela bino la chabienne Guillaume Ngangula auto telema pona cause juste ezali ko bengana nanga la mboka la biso ngala zo sabato so bazolinga nanga bokufa nanga mutu te nanga zo na ba Rwandais nanga ba fabriquer ke na ba pasteur bomona ki yango nanga aza produit fabriqué pour batu balia ki cop na bango pour cop continuer mais na mboka la biso nanga ko sa eloko te parce que makila batu zo tanga nanga wana azali ko lia batu la minu bomoni makambo ezo lekana likambo liyendongo ba mama ya moto mojali assalamu alaikum mama ja wana ba musulman ngayo bozana South Africa na mboka ya Gilo Mpinga likambo liyendongo balobaki bilobaloba to lembi mobuki lokuta yo na ndokise moto moko balobaki bilobaloba to lembi mobuki lokuta yo na ndokise moto moko abu pia abu pia na gouvernement na bango mona mboka Martin Fayulu Madidi azalite bandeko langai oyo balobaki ezalaki lokuta monene to chimbeli bino boko yoka somo na gouvernement na bango mona mboka Martin Fayulu Madidi azalite na kanda wana matine politique ya mona mboka Prince Penge elingaki bon ko salama bozwa bandoki oyo nini basali Prince Penge so balangi banani yango boye Tamabe salami lelo on a aussi image yango botala degré ya mboka nde tomokende botala bino moko botala ema botala makambo ezoleka na mboka oyo dipoke boyela biso botala makambo bazosala bino botala ndenge bato mindako ya bato bozomona video yango botala badipoke boyela biso na mboka oyo démocratie bomonde batumbi babuki basali basabote di progrès oyo bato bazolo bato sana ba kimia bato okangesa ba di progrès po eza bande kuluna bakolo na bango banani omoni biloko musozo pesa kanda ke bato ba soutenir Félix Antoine Tshilombo te pona ba di progrès boke ko saboter ndako ya Prince Pengi boke ko tumba ndako ya Prince Pengi boke ko buka biloko pourquoi nini Prince Pengi asali bino pamba te bolingi bato baloba te bato bazana CCP ya makambango hermona otala bango na lisu lobi na ko poata bango bato batindaki bato basala mobulu oyo ngala oyeba bino déjà lisu na nkolo etalaki bino tambola na mokilo ebaka nkolo amon lisu na nkolo emona bino na opota bino lobi na yebi bino me bokeba mboke za mabe bokeba bosi bojingami bokeba to teka bino manevre
biso to bundela ka drapeau Congo to bundela Congo soki ezaki nango likambo bananga oyo babomai na bango mboka la biso te soki ezaki bananga oyo babomai na bango bakongolais te soki ezaki bananga oyo bayaki ka mbala moko mpo bakanga bino livre bino na maboka bananga oyebi mpo nto okoteleka bananga mpo to repousser bango mpo bananga babomi bakongolais innocent mpo bananga bazoya na nsima na bango na barwandais soki ezalaki ka bazoya na bango bango moko tolingai to livre bino bobatama mwa moke na nsima na biso mpo toobundela Congo bobatama nde na nkombo ya Congo mais bokeba na tie bino mosapi atalisa bokeba yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda Jean-Jacques Dieu vous salue yayo yango na Jean-Jacques la Angleterre nzamba lekalo kopambola bino nyonso bo s'abonner massivement na chaîne de la Libération mabezali méchant mabezali po to roboma nanga to roboma Kagame to roboma batu nyonso o baza sima na bango Congo eza ya Nzambe Congo eza ya ba Congolais minéraux eza ya biso to kolia yango cette fois-ci ordre tant to longo la Félix cette fois-ci makambo ekotala mbola na Lima il faut ba Congolais ba industrialiser mboka na bango il faut indépendance à solo il faut ba Congolais misala batanga ba métier makambo nyonso Congolais utili bana mboka ya créer entreprise na pas de taxes ya makasi inutile bravo na bilo nyonso bozo soutenir mboka pour la BST mais bozo soutenir ngo pour na solo na passe na motema ya bandeko na bilo ba kufa na criminalité ba Rwandais ba osala derrière nango batamite nanga ta msoso kan so batamite nanga yo batamite nini ezoleka kuna na este tokeika Deko Boni bien yo za elema osaiki elema FARDC outa na mboka nini na uti na Kinshasa asi retrouva awa pona bitu wa mbopa on se retrouva awa pona bitu mboka metomoni ke bazome mabino na chanzu eza pona bino monde bolingi bokende obie ba forcer bino biso mone dokende poto moni makamuzo tambola pliente eto sengi dokende dio sa réforme ya mboka na biso ezonga normal tomoni oza vraiment vrai congolais à solo to oyo remarqué zani hai on a remarqué ba konzi o banaki o gérer biso ne basama pe ngo piso ba oyo tuzalina basamba to ne ko vunane to sengi binaki ya mboka na biso ezonga normal mokonzi ko asana akende tolingi na biso ete pardon vraiment tozokende amutia malamu est-ce que ba élément na biso no ebele ba kufa na ba désordre oyo balimana biso be bakufila ngosanga koyepa isenga eka tutsa wanduki na se bombo ya biso zonga kalime yo zaki na Goma na Bukavu mazaki na Goma oza bitumba nyonso elekaki ozaki na Goma ekelinga ana Goma siko message nini ozana ngo pona bato ba s'inquiéter na bino bokei peut-être que botrair mboka eloko tosenga na bango population tu ya Pongo bazala calme iso nyonso otu wa mouvement koyo eza ba Congolais étrangers zate yo ozana détermination wana ki soda ozana ngo penza nazana détermination naza soda inte spécial ngayo asko ba misu ba civil bo besa bango moral neni ba civil baza déterminé bango ba luvive ba kota na musala oyo ba volontaire ba epani to ça la réforme ya mboka na biso bana merci beaucoup merci bwana Ali alingo nde bwana Ali alinguzu sefu accent Deko merci c'est bon. Allez, mutosha ile foto ya mujinga bwana. Anaribisha nchi. Tosha ile foto ya mujinga anaribisha nchi. Longola foto ya bolole ya bomimboka. Tshisekedi fa kende alongwa na pouvoir. Koko benga na ye kata foto ya bolole. Kata foto ya bolole. Kata foto ya bolole. Longola bokolole, longola foto ya bolole. Kata foto ya bolole. Hey! Ole faenda toke ku pouvoir rule. Tosha.
Programme de développement local à 145 territoires à Miibi. Ils ont volé l'argent du pays avec les mensonges. 145 territoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des voleurs. Un président voleur. Un bandit. Eh ben, kata photo mujinga. Allez, muchome sasa. Muchome kama inawezekana, muchome. Muchome ushike msao muchome moto muchome. Choma hili. Tusipishe wakati bachome. Charlie Meti pale. Ouais. Tu mets le feu à lime, donc. Muchome, chome, chamoto. Chamoto. Kwa mungamu na wakizi hii buchafu juu ya nini? Tunasafisha vyote. Tulikuwa mkutosha minisio kwanza zenye zilibakia fasi. Okay. Na pole ameenda kwanza kugawa. Nileta tuza bandeko na ngai bomoni eza ya koyinda eza ya kobeba, cela veut dire que mboka ezali malamu te, bolanda ba sanction te, makambo ezala. Aujourd'hui bomoni ennemi na biso ezali Kabila. Quand je disais bato wanda ko linganga te, bato ayi deux pèses, bomoni lelo que Kabila azaki étranger, azaki mutu mabe ayaki kosimisa Félix Touche. Bomoni yango, mais bino bobaki base. Kabila tali aponika oyo. Martin Fayulu nde bomona ke loko azoba muta mayele wala. Lelo non. Moïse Katumbi aussi a dit non na gouvernement na okotate. Aujourd'hui 100 c'est combien de signatures pour sanctionner Vital Kamerhe? Yaya. Félix a signé ba alliance là ba Vital Kamerhe. A signé ba alliance bino bosalate. Na moi esprit pende na kota ki na zamba la mai personnel papa na ngbanda ya chira kana papa ngbanda lobe makamo kwa bien so atere ma ya to salanga na ye deba atali sanga ke armée zena maboko na biso ba congolais ngana zeko pesa bino ba fait pona ko tali sabino ke armée zena maboko ya ba rwandais oya ko prouver bino ke armée zena maboko ya ba congolais aye bisanga ke non ngmanda ero ko lobe zelo kuta armée zena maboko ya biso ba congolais pe ba soda baze na kati ya Congo batala na miso. Membre mosusu poto kende ngongeze mingi te to gagner temps nini ya gouvernement nani Moïse Nyarungabo. Ye aze mosane lobbying na niveau ya ba mindele ya ba ambassade pe na poto. Membre mosusu ezai Léon Kengo Adondo oyo toyeba e kala fanda e pe na biso banda kala. Mais aze ndeko na bango kobosa na angote aze ko participer na nini na système na bango ye musana ezali wana ko noyauté classe politique congolaise mosusu ezali pona classe politique congolaise comme ne Vital Kamerhe ye pona ko noyauté opposition congolaise. Donc, au moment ba Rwandais ba koti sur le plan politique ba koti nyoso na pouvoir bazali na opposition bango bazali. Bi pa nyoso bazé ko contrôler pour que Congolais n'ait pas ya ko échapper te. Yango no ba mise en scène bazé ko salaka wana nyoso tout au monde Vital la sa ba mise en scène au monde est jamais na prison. Au Kowe jamais ba beti masasi. Mais au commande ba officier congolais, ba congolais tout ça bazo limwa, poison bazo kende tout ça. Mais bango na bango ba yebi ba se partager rôle na bango. Wana ezali pona o etali gouvernement.
sikoyo mpo na tokende vite ezali oyo etali infiltration ya armée na biso mapinga lokwa tozoloba mapinga na biso ezali isu ya biso te moto oyo aza kokomande mapinga epai na biso na République démocratique du Congo mobimba kombo na ye James Kabarebe ayaka na Kinshasa 2 fois minimum 2 fois par semaine na butu a travaillé na na staff na bango ya ba Tutsi Power a zui ba rapport a pesi ba directive esili na ba 4h 5h du matin a zui pepo na ye a zongi Kigali ba oyo na tangeli bino wana bazo zuwa pe ba rapport bazo landa ye nango na Kigali. Deuxième membre oyo azepo na nini na armée eze nani Hippolyte Kanambe po ye côté armée azwaka mitindo epai ya moto yo chef na ye ya armée ya forma ye noko na ye ya forma ye James Kabarebe ti lelo yango wana tango tozoloba Kanambe dégage omona bato mingi bazobaka Kanambe dégage mais Kanambe akoki ko dégager seul ce n'est pas la solution. Il n'est que un petit maillon ya chaîne mais c'est toute une pyramide efandi na mboka chaîne wana koki kolongwa me ozomono ndenge nazo limbola bino chaîne ya pyramide eze monene etelemi ngbi ta Kanambe akufi lelo solution te et bien une partie ya solution seulement eze tumba mokete eze tumba monene o batu mingi batuna mezo umela pona nini me pona nini parce que système ezali complexe eze loko tokende na yango ngulu te soki toke ngulu tokokufaka ndambo et puis tosili il faut tozwa précaution ya kosala likambo ya mbala moko mam oyo nini mpo na nini na armée na biso personnalité ya mibale ezende Hippolyte Kanambe ye mosala ne monene aza cheval de Troie aza mosala na epona ko nettoyer ko paralyser armée mobimba ko boma ba soda na biso ko kamata bibundelio ya biso ko tinda ngo na Rwanda ko tia ba officier na biso na kati ya retraite ko boma ba mosusu ko boya ko futa ba soda na biso ko botolo bango bibundeli ko désarmer bango ko koti ya ba soda rwandais pona ba mise en place na bani esika banto e bazé na se tozotanga bango sikoyo bazé na kati état major bazé ko saela mosa pe moto ya zo saela mosa pona nini na état major eze bisengimana ye moto azé ko commander ba troupe ezala ya police ezala ya armée endenge na ebisaki bino likolo kuna général Simplice Nyarwanda yende wana moto azé ko sala maintenant travail ya mise en place pona kotia ba soda bipa nyonso oyo ya Rwanda na ba position na bisika nyonso ya confiance bisika nyonso est stratégique à travers tout le pays ye moto azé ko sala mosala wana moto yazé ko assister ye na mosala wana ezali général major Mbala Musese biso tokomi na suka parce que tozo sensibiliser bama missionnaire bobenganga pardon tozala besoin ka tukubianza il faut déjà biso peut circuler parce que makambo eza mabe merci l'équipe pour la thé mon mère de Bruno to zelo na sina komela kyo na yebi kozala ba problème belé mais c'est la violence faut ba petit peu ba no circuler temps eza mabe nazo yebisa bilo ke temps eza mabe lokola temps eza mabe toko otikate ngai na kombo ya Nzambe ndenge mona mboka Félix Antoine Tshilombo yiba mapona mpelo la comme si na crise o ndeko na Martin Fayulu madida loba na yoka te nazara na problème na été Nzambe na boya ipa talisa ikaza Judas meke ya koboma Félix na kati ya Congo pas moyen wala lokuta wala nde tili wala ondimaka ngote yo ennemi okoti oyo koboma Félix awa na capitale Félix ake te esimbate ekosimba te quand on a Félix Vanda Kimia ekosimba te ba piège de bino satanique bino bo entouré Félix boyaka pona obomaye boyaki pona obebisa nation bokufa Félix fa kenda démissionner Félix fa mabena yete yaye il faut le papier que la salle nation nga mabe pona bomaki ndeko langa
il faut likambo kaye na bele te yaye ya Judas na Yesu te yaye mais ya ko saboter nation na biso bobo ma Félix na mboka la ye Luvunu nanga okufa poza mokufi bino tu obo sepela nanga bino tu obo nimbo mboka neti ya kotengama etali bino bande kwa IDPS bobongama po mboka eza ya biso nyonso mais soki bino bo sala babiloko mabe ya kwataka bato la biso ba prince pengo bazoya pour la vérité pe ba bondela Congo bikolia bino bokotala te aulu ole koyela yo koyeba te on soutient prince pengo parce qu'il est congolais atomboli mutu pona bondela mboka bino boye pona jalousie yo na olinga leti na tango lelo yo poza sima bana wana o bangani po mona prince penga zo ya mabe bino bo bunde tumba ya course au pouvoir prince penga bunde ya délivrance mboka mais bino siko bo olinga nini ermo bino ba miyibi oyo boza sima Félix bo amitema mabe bino batu bo sala ki batu ba ina Félix po Félix asa lembi na ye Félix ndenga azana ko abandonner le lobby batu bo tindikela mabe Félix ba komi na posa ke na loba kaka mais bino bo loba le ko loba te po bozo lia sima mo congolais po bo teka e manœuvre attention na otimbe bino panza bino po Félix akanga bino atane alinga de biso ta yo ka biso neti to ba yini nayi mais to yebisa ke ka vérité o ta panza merci et bravo la président Eli Martin Fayulu Madidi mobali azalaka bongo mobali azandebo merci la bilonios tozo sensibiliser bandeko o tozo bengana bo sala kaka mama Vinga mama Madeleine na comité association ya ba femme viltanaise mama Tete Rebecca to ana besoin ya lisungi po photo tambola mboka na biso za mabe Kinshasa déjà eza mabe bato mabe ba telemi ba monsieur pe baso profiter la mouvement oyo po ba sala ka baninga mabe alors il faut biso stoza lozage pour la bondela mboka na biso merci na bilo nyonso ba sanction ba pesi bananga moi je crois pas aux sanctions parce que mindele balinga biso te ba olinga minérer la biso baya basala ba biloko la bango za politique mais biso to lobi to kenesko na ris tozo Poutine a okota likambo na biso akopesa biso mandoki akopesa biso bibundeli po demande na biso ezaka déjà la ris tokenda déjà tokutana ba ambassadeur to solola cette fois-ci tokuna Poutine po to sauvegarder patrimoine na biso et tumba la biso ezali ya okende ris ya okutala Poutine ya koyebisa ye mandoki biso ba congolais yango bokomona pétition plutôt ezali kolekana mwana nyonso ya Congo oza pour que ris baya kobundela biso baya kosilisa likambo la biso elongo parce que nous avons beaucoup de minéraux tokoki pe kokabola bango po ba individu bana ba mabulu la bango pourquoi pas pétition na ekolekana signer yango tozala besoin signature ya tout congolais au signer yango pour total sama ko pa baris bakoya avec ordre ya ba congolais et non ya gouvernement congolais mais avec ordre ya ba congolais nde bazo bengisa baris ce bolingi bon répondre biso merci na ba onyo so bazo finga ngai nzambe alekala ko pambola bino mafinga la bino ezongeli bino moko na zongseli bino yango peza ya mipiku na onyo so bozolo ba pona nga la zo bondela ka Congo je dis la vérité rien que la vérité awa on s'informe on se cultive rien que pour vous dire la vérité on dénonce tout ce que les gens disent tout bas on dénonce aussi les insanités parce que nous voulons la paix attention la bilo la ko attaquer bato bazolo ba bosolo attention yo moto za sima bato to yebi tala bango na bango baliani maintenant on félicite Bemba mais Bemba a un problème serré là ba soda na ya sundolaka Bemba zaki ministre de défense à sala le côté Bemba la ba soda ebele o ba soda pour l'Équateur balinga Bemba te et pour la mboka Bemba balinga la bango Bemba te félicitons Bemba oui parce que ça moi grimace qu'est-ce que Bemba va faire encore Bemba comme boy fatigué que Dieu vous bénisse ingeta merci na Kabouya l'homme puissant échange pour l'équipe qui gagne merci na Pape J directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pareil be monsieur babiso la patrouille la mort nous vaincrons papa Alfred na maman Clarisse bino bozana Canada boza partout comme nous voulons la paix il faut tout ça la guerre c'est la guerre ou rien na Congo négociation té na Congo changement ba gouvernement té c'est déjà tard na Congo to kotal samando qui yango biso ba sorto signer pétition ya ba kokendena
Brice et pas Poutine s'attendait. Merci. Nalik Makanaki, prisonnier de Jésus, Yanikota Mutunga, Bapora Mentangola, no bondi abotar de bonheur, c'est-à-dire monsieur Rokomelabino, Maman d'Angola, la Mokitene, Florencia Matondo, de Boza, tellement ébélé Valérie Pétolo, Zamba Batelabilo, Maman Bonheur, Maman et Genise Manga, Tobenga, Maman Bonheur, Botine de Sombongo, Guillaume Gangoula, on a besoin de l'argent pour ma petite bas circuler. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Ingeta, bravo à Martin Fayoul Madidi.